Merci. En tout cas, papa, vous avez raison parce que tous les gens passé rebellés, bazali toujours au banc sabiso que naba tous na lien, tous na ba lien surtout. Mais ba lien, mutu tous na lien na yet. Faut so na lien te na famille. Osa mutu te, yosko na longola lien na ya famille. Na cha lien nani? Yataba. Et aussi, je viens d'une famille, il faut une identité, il faut une famille, même mindele balandarango parce que ça a une maladie héréditaire. Barosala recherche, pourquoi tu as la maladie mingo? Et ça qui nous quitte. Mutu musu sa robela boazo bela diabète ezali héréditaire biso ba passer ba yebisa biso habité ezali en famille. Mais ezali en famille par rapport à famille au outil. Mais ça qui nous quitte. Mais madame, ça on dirait aux alliés SS, au bâtiment na SS. Est-ce que ça va lier? Et ça va gêne na DNA na yo. C'est pas question il y a bangi ça va malédiction comme ça. Ça c'est enseignement moko primitif. Vraiment. Et ça dit pour dans ça là on va comprendre que il y a des gènes banino yo. DNA na osko. Même la journée totanga kiwa madame F to moni nini ke non soko za munene ko boti mwana na ko pese ba gene akoma mouvement akoma pe monene ko beza ko la yo siko ko pesa siko ni kindoki ya nini ya gumandisi ya nini ouais allô bonjour allô oui on va bien sûr allô bonjour oui bonjour monsieur madame F je suis madame F de votre émission, on peut le suivre en direct, toi. Oui, on vous écoute, on va contribuer dans ma solo de Solia. On vous écoute. Allô, je suis très content. Je suis très content. On vous attend pas bien là, on va encore rappeler encore, en tout cas, il n'y a pas de problème. Madame, là-dessus, message, c'est mon souci, comment c'est là? Ouais, c'est ça. Balobi, loba au muto abomito au violet moana yabatu pe akufi. Olobi ke eza nzambe ajwa lokumu nini nzambe akozwa bazali kobungisa bato. Yes, allô. En tout cas, allô. Ouais, bonjour. Bonjour, culture na biso bazongisa na kombini la ba mapasa ndenge ezalaki kala kokolakisa ba culture kombina kodanse culture nyonso ndenge ya bachef kutimia ba mapasa banani nyonso ezonga. Ye mo pesa mama pasa ezali ka so mosi aboti mama pasa bacha ngo bapembe na banini non c'est nos traditions c'est nos coutumes même la madame F yo soko bisa mutu kazana balie boko yo mutu bisa mutu kazana balie yo mo za balie pété so uzangi lien uzana lien tozana identité té c'est ça tout à fait bato basalaka neti oke mwana babota ye azaki ayebi parent na ete ayebi maman na ete ayebi papa na ete ebi bazaka na pasi mingi c'est ça bi balokota ye bapesa na famille moko ba orphelin ouais akolinga koyeba auta na ye allô tozoka yo oui, toujours Kayo. Allô? Oui, bonjour monsieur. Toujours Kayo. Vous avez live déjà toujours Kayo. Papa, on a le bonjour. Vas-y, ça va nous une minute. Toujours Kayo. Je suis très content de l'émission de Salah. Le problème est allé, bon sur la nuit, parce que tu as besoin d'aller ici. Vous avez besoin de nous. Voilà ce que vous êtes en train de faire. Vous avez parce que vous êtes en convention. Papa m'a pas le droit de camber à coutume. Il y a pas de balobi que tu vas au fond du magaton du magasin.
na boyebisa yo na yo moko vandi chipau ezaliki biso tokokufa na bino tala bino bozali wana bozaka bana bino nde bokopesa bana na bino kutima ya kolakisa bango ke nga naze kono boye ata naza na mboka mondele yeba ke biso epa na biso eza boye bino bozolanda bapaster botuna bango nyonso bazali awa c'est quoi la signification d'un pasteur communication ya bango ezali bazali baprofesseur bamaître et école ils apprennent les gens mais baza kointoxiquer bato parce que bato baza bazomona bino nde bozokumisa bango bapaster wana bati bozokete pa na bango olobi likambo moko ake mutu asente mwana ya mutu to abomi mutu alobi eza nzambe esalamaka te yo ndenge ozali wana oza na televizio soki mutu alinga boma yo lelo na likambo osali ye te lobi okoloba olimbisa ye merci en tout cas vraiment il ne reste plus beaucoup de temps vraiment pour l'émission en tout cas merci pour l'intervention en tout cas merci beaucoup merci papa en tout cas omoni na jardin de Dan tango nzamba salaka batu mibale Adam na Eve azali na batu mususu te mais tango basala ki péché est-ce que nzamba pesa ki bango seconde chance apesa bango deuxième chance non abengana bango deuxième chance c'est abengana bango alors tout tika kokosa na liboma tout le temps que so na sali mabe na sengi nzambe pardon non nzambe alimisaka Adam na Eve te donc yo kutu mutu oyo kutu ke nzambe kutu ayebi yo vraiment malamu te kokosa na liboma te ke na sali mabe nzamba kolimisa na sorry bosenga basori na bapasser bakomosala makambo mabe kosala bafilme porno na kati ya internet après alobi ke nzamba alimbisa ye papa balimbisaka Adam te yo bakolimbisa le message mosusu madame F balobi awa batindi biso babi na ntango ya kala bato bazalaki koloba na basimetiere lelo ekomi lisumu na Bible kuna tango akala bato wasolola na basimetiere bake lelo komi lisumu so eza coutume na bango eza lisumu te na marque baso to solo lika ya coutume ngako eza lisumu te parce que lelo bakamoni ngoma démoniaque osali boye eza mabe osali boye okeli felo osali boye kaka kobangisa bato kotaka bato ba esprit de peur osala tominité kokwaris na ko remercier encore comme je l'ai dit toujours à mon mon premier conseiller en tout cas so na conseiller malamu na vie na yo au sala ba bêtise te so kozana conseiller ya malamu te en tout cas oko bunga nzela donc c'est à peu près ça OK en tout cas moi je remercie encore Batunyo sur le programme oyo bébé mafuta mutulanga kati quoi bébé mafuta merci beaucoup avec ta femme maman Karine en tout cas merci beaucoup et puis je remercie pasteur bienvenue mes salem beauté le pasteur de la diaspora na maman la princesse maman Santosh on appelle Sibilo Mbote ouais donc pour remercier tout l'année et puis moi je remercie encore Freddy Motole man tout le monde là avec ta femme et maman Bibiche et puis je remercie encore Manolista Peki Manolista avec Maggie Alkioni mais on a bien no comments Maggie Alkioni en tout cas no comments bana bazala kitoko bana bazala makasi bana bazala en bonne santé bana malamu en tout cas programme oyo toko bana koleka awa avec madame F parce que batu mingi bakomela biso batine ba message madame F koko on ne voit plus qu'est-ce qui se passe pour les parce que zaina makamso sala ngapi makamso c'est ça mais là tous a déjà des retours awa peut-être vous nous reverrez peut-être 2 fois par mois 1 fois par mois 4 fois par mois 6 fois par mois donc on est là conseil mo na opesa na conseil na opesa vraiment batu en tout cas batu mususu bazali na bango ba kifwafwa ba benga ba kifwafwa donc to comme na batango ba feti botika bango ka ndengwana ko simbeka muke ba nzonga nda saku fane kala en tout cas tozale kenge en tout cas tozala we love you and see you next time goodbye.